C'est quoi la morale? C'est quoi la morale? Je suis là. Vous voyez? J'arrange. C'est quoi la morale? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un souci? Voilà, bienvenue, bonjour, bonsoir, bienvenue chez nous en Vérité News officielle à la télévision. À la présentation, ce bel moi, votre humble serviteur, Décaré Bachia, l'homme de Boyaï, Marambo Ezali, grande major de vous retrouver encore une fois de plus devant vos télévisions, tablettes, ça dépend du format où vous nous captez en ce net moment. Je vous dis un grand merci, grande major, de vous savoir, vous êtes tellement nombreux pour nous regarder en ce net moment sur Vérité News officielle TV. À la présentation, ce bel et bien votre humble serviteur Nakade Kare Bachia, Mobali Sango, l'homme de Boyaï. Makambweza. Je vous dis un grand merci. Merci d'avoir choisi Vérité News officielle pour vous informer, parce qu'à chaque fois quand il s'agit de vous informer, de vous divertir, vous avez choisi Vérité News officielle pour des informations. On vous propose de belles émissions, de belles analyses. Je dis toujours un grand merci à toi. Au Rota la Bisso, merci pour la marque de confiance, parce que bon Penza Bisso, on est en YouTube, so basala banale si to konde to akade aider quand même taliboso pour ça toi mi balader c'est pas pour nana. Pas les premiers à décarrer. N'a pas analyse, même ma vidéo, même ma analyse, ma analyse, n'a pas décarrer. La deuxième personne, la troisième personne, pour moi, ça me regarde pas, ça ne concerne pas. Voilà, mesdames, messieurs, abonnez-vous massivement, likez, partagez, laissez des commentaires, ça nous fera énormément plaisir. Un grand merci à tout le monde qui nous regarde en scénette un moment. Vous nous regardez depuis Kinshasa, je vous dis Jambo, soyez le bazar. Jambo Sanae, Jambo, so mulu bazawa, betwabu, Malukai, Eyoa, Boachi, Lekela, Tangilan Kwasa, Somba, voilà, Baluba, Bamongo, je vous salue aussi, Baba Barani, Bomoyo, Baramoyo, je sais pas trop, donc Babiko, le tout barota, la vision de la vérité officielle, je vous salue, Jambo, Ndeke qu'il avait, Ekengenge, voilà, marche ma babou ba lingara biso, ba swahili ba luba ba mongo, ba tandu bangala, ba yaka, ba zombo, tout. Je vous dis un grand merci. Merci d'avoir choisi Vérité News Télévision pour vous informer. Vous nous suivez depuis Istanbul, nous sommes de l'autre côté de la Turquie, depuis Canada, Montréal, depuis France, Paris, depuis Belgique, Bruxelles, depuis, je vous dis un grand merci. Abonnez-vous massivement, likez, partagez, laissez des commentaires, ça nous fera énormément plaisir. Vous suivez cette émission en direct de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Il fait 18 heures à Kinshasa, une heure de plus à l'est du pays. Merci d'avoir choisi Vérité News officielle pour vous informer. Je vous dis un grand merci. Ici, on fait toujours le nécessaire de vous mettre très à l'aise. On vous informe, on vous divertit, on vous met aussi dans votre peau. Parce que quand il s'agit de vous mettre à l'aise, quand il s'agit de parler, il y a des endroits appropriés. Ah oui, il y a des endroits appropriés. Il y a qu'un seul endroit où tu peux savoir dès que lobaki boy ngape fona dans commentaire boy bashia lobaki boy ngape fona lobape boy te dès que lobaki boy te mo ba sawazo ça boy. Donc ça a na vérité nous officielle. Donc restez connectés, prenez des chaises, installez-vous confortablement dans vos chaises en train de suivre des carrés bashia. Maman za la pembeni, papa za la pembeni, bana bazala en famille, bande ko bata la baby so et ça là un grand merci. Voilà nos sincères condoléances le plus attristé na bato nyonso baza éprouvé ba être cher na bango. Nous sommes de cœur avec vous, nous allons consoler bino, assister bino, parce que c'est le consolateur et la Nzambe, parce que c'est une consolé. Et les gars, consolation nyonso. Consolation mo kilego ya mais ya Nzambe rapide on dirait moi kara. Nzambe za moi kara. Mais mo kilego peut-être après consolation, asungio, aideyo, même peut-être dans sima otonga yo. Tu peux dire akufi avoir matanga ya meli ali na sima tongio mais son Nzambe ya matanga na yo otongo pa nani. Et pas Angelo. Non, je crois pas. Voilà, bon anniversaire, joyeux anniversaire tout le monde. Je vous profite aussi. Bon anniversaire, profite pour souhaiter un heureux anniversaire à Cardozo 1000 esprits. Dozo Nabiso. Bon anniversaire à toi, l'artiste de mon pays, la fierté de notre pays, Cardozo 1000 esprits. Bon anniversaire à vous, que du bonheur, longévité, prospérité soit ton histoire, que tu prospères à tous égards.
Cardozo, mille esprits, bon anniversaire à toi. Bon anniversaire à toi, autant le mois de juillet, mois de août. Voilà, bon anniversaire à vous, que du bonheur, longévité, prospérité soit votre histoire, que vous prospérez à tous égards. Bon rétablissement, bonne guérison, sur dans l'hôpital, au la vérité nous officielle, partout aux autres, nous se retrouver. Tu regardes où tu suis de Karibachia, je te transmettre la bonne santé, je te transférer la gaieté, transférer l'amour, la joie de vivre, il y a encore de l'espoir. Et bah ta maman leur bongo. Yo malade ndenge nyo relaxanga kufa. Ata na mbeto hôpital mais habite que non kufa. Il y a encore de l'espoir. So nzama à garder na vie na mokwalo c'est là que la Bible le dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Le projet de bonheur et non de malheur. La Bible a précisé. Moi, l'Éternel, je connais les projets. Ma projet m'a bêté, ma projet m'a l'homme quoi. Donc, même si je suis malade, même si ça ne marche pas, même si je sais une seule chose, il y a des projets. Aussi longtemps je ne suis pas encore mort, aussi longtemps nous avons amté, aussi longtemps nous avons pauvreté, aussi longtemps nous avons en vie, il y a encore l'espoir. Le peut-être aussi battre lobby aussi. Peut-être le lot qui est la surprise 20h, 21h, 22h, vous appelez les moussus. Donc quand tu as fait une mission, vous pas être au fond là, connaître ma ramsou de côté. Donc voilà, il y a toujours de l'espoir. Il ne faut jamais perdre l'espoir, mesdames et messieurs. Je dis un grand merci à celle qu'on appelle Madame Jackie Poas Moujakina, la seule et l'unique de mon cœur. Madame Jackie Poas Moujakina, Babi Soto à la Ramadame. Faut y penser à Madame. Elle est Madame. Maman, il faut tout na. Même dans le bagotin, il n'y a pas de tout na. Tout na nani. Tout na Karine Mokonzi. Maman na ba. So ko za Madame. Elle va Madame et Madame. Il y a des gens qui sont madame, madame, confirmer la prompté. Il faut à madame Jackie pour ça, Moujakina. Merci beaucoup pour tout. Dans le billet, mon fils, il ne faut plus m'appeler madame. Il faut m'appeler maman. Maman Jackie pour ça, Moujakina. Mais madame n'est qu'une arabie par rapport à ta tension, à ton aketo, à ton azou, à ton mité, mais soaka. Il faut pas y avoir comme madame. Il faut pas y avoir madame à YouTube. Il faut avoir madame Jackie. Quand tu connais toi, madame, j'ai déjà pété. Il faut faire tout le monde. Surtout à la madame. Il faut à la madame Jackie Poas Mouchaki. Et tu revois à madame Jackie Poas Mouchakina. Tu revois à la vie, c'est Liboma de Karine Mokonzi. Ok, Narapi. Je te salue aussi. Marie-Ange Civile. Où est parti? Je te vois plus. Il y a un souci. Ante quoi? Je te salue aussi. Galiana d'amour, chaque et tous la vie. Iguette Koutoulou, je crois. Je crois bien prononcer le nom. Iguette Koutoulou. Merci beaucoup aussi. Donc, ça me va droit au cœur. Iguette Koutou. Tout le monde va à la radio. Y52, maman 4R. Tout le monde va l'ignorer. Moi, je love à mort. Nana Bafana de Fali. Je te salue aussi. Par contre, surtout, on va commenter dans les réseaux officiels. On va liker, on va commenter, on va dire que message que nous sommes suivis. Parce que merci à la Chine, il y a Karine Mokonzi, mami autorité morale. Merci pour la marque de confiance. Un grand merci à Warrior. Balobi, Soko Zalara Warrior. Tout le 29 octobre, tout le stade des martyrs. Il faut le go ça. Il faut le cas. On a passé au stade des martyrs. Il faut bloquer les jaloux, il faut bloquer les zozo, il faut bloquer mon toutou. Tu bloquer tous les jaloux, bloquer tous les bloquer. On n'aime plus les hypocrites. Hey, ce sont des hypocrites. On n'aime pas de nos gentil. Non, on a la challenge. Il y a Ninde. Il y a bloqué. Mais je n'ai pas la challenge à bloquer. C'est une catastrophe. Donc, quand on bloque, il a fallu pour pas faire égaux là, il est libre, il n'est plus dans le tombeau, il est libre. Gaulois, manifestez-vous. Si vous êtes gauloise, vous avez faire égaux là, il faut sentir que arriver à faire égaux là dans l'aéroport. Donc, il y a un mabé, maman, on a dorcas, boloko, quoi, et puis, maintenant, maman, on va faire égaux là. Je vais faire égaux là, je vous donne déjà rendez-vous, c'est pour très très bientôt.
kozonga faire egola na Kinshasa. Ba fanatique héritier Watanabe Totori na l'homme le tour de contrôle. Bon pe bazala ana vérité officielle balala pe bala mukaka bazala rapenza. Bala rapenza na vérité officielle. Ba spiritas bazala balala rapenza ba fanatique héritier Watanabe Totori na tembe balobi héritier Watanabe balobi moto na succès. Merci pena ba fanatique ya spiritas. Mais pas fanatique ni so maison mère ya BCBG tout balinga biso la vérité officielle. Je vous dis un grand merci. Famille Libote belle vie candidat patron, un grand merci à vous. Abakou Kayasi la Bissa le Pomba ya scène, un grand merci à vous. Papa Cardocho, vous souhaitez un heureux anniversaire à Cardozo, 1000 esprits, balobi artiste complet, Cardozo 1000 esprits. Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes sur Vérité des officiels à la présentation. Ce bel et moi votre humble serviteur Décaré Bachi. Non, c'est pas à la Canada. Moi, je suis Lobeza. Marabo, on a bête en carré, mais on a bête en carré, il faut que je faut que je donne sa point de vue. Je suis obligé. Je suis obligé de donner mon point de vue. Sans insulter, il y a insulté, il y a bête, il y a l'obara normal. Et tout ça, tu insultes à théâtre, tu as une opinion. Tu as un mécanisme par rapport à l'actualité. Soli Kamboza photo lobelango. Avant de commencer, tu vas dans le solo, il y a photo, ça lit baisse sur la toile, il faut que tu aies des carrés. Pas besoin de la popie. Des gens qui vont bouger dans l'été. J'ai des messages. Des fois, madame s'agit pour savoir. Des carrés. Je te comprends. Il faut laisser les gens parler. Baba chichango. C'est comme on va le baba chichango. Mais des fois quand je reste chez moi, là mon message est côté quand tout na bateau ba sala on encore to ba ngaka ba tout ka bateau ba baloba. Avant que tu regardes bref, mon truc est direct. Tu es belé par les réseaux sociaux sur YouTube. Dans le vélo, on a zone, on a ciment à propos. Peut-être Karine. Plus loin, Karine peut-être à niveau, mais peut-être Karine na zine. C'est grâce à ma campagne, il y a des journalistes, il y a des youtubeurs, il y a des émissions matin, midi, soir, pour déstabiliser comme on est sur la toile. Il y a un salaire qui est Karine, qui s'assa mobile, par rapport à un Zemi. Zemi a Karine et Banda, ah non, silicone. Non, comment silicone est zone silicone. Oh, AliExpress. Bateau, il y a que Zemi a bouche, il y a plastique et ça là. Le Nathalie Karine n'est pas Kofax que je salue Rose Bumbo. Voilà. Alors, Karine a une opération, il y a nini. Il y a trompe, il y a mium. Par vidéo, il y a mium. Et les gars, il y a opération, mium. Il y a maman, maman, il y a une opération, mium. Ce qu'on a vraiment raisonné. Bateau, bota. YouTube, fanatique, quand on a les live, on a les vidéos, elle fait comme présidence. Bateau, on a dit que tout le Karine est au Vimba, que Mouto soit au Mélissa. Bateau, on a dit que Karine est au Vimba, que Mouto soit au Bimsa. Moi, on a quand elle nous dit qu'il on a un dossier. C'est une analyse sur la photo et papier. Tala, au moins hier, voici qu'on le verra. Solomabe et Yebana qui s'assemblent au Balinga, mais ils ont la Somabe. Karine et bien taillé mon repas Kofax abi maman soit bien à biso ngana et na evi to ba cas grave evi on ba cas o biso so bi ba evi à ba cas evi ngate mo ba cas ma ba bimi selanga et mata gauche qui ta droite dans réseaux sociaux YouTube et Zika mais papa fi habité ngana moni par rapport à cas nanga muta ko supporter cas nanga muta ko ta Novalgine nanga muta ko la paracétamol nanga muta ko la diclofenac nanga muta ko la aspirine nanga c'est toi. C'est toi la femme que je veux. Au lieu de se victime il y a un niveau au pot à Karine. Elle a beaucoup attendu. Elle a attendu à Yoka et à Somo, peut-être à Somo, à Yoki, à qui est Singamoudou et Katana Nere Pasuka. Abikete, Fioté, Fiona arrive de son malamouté, tout le monde va le battre comme naïf. Excusez-moi. Nous sommes la belle famille à Karine, mais elle a te donner. Pour votre information, Balinga Karine dès le dépris. Mais le fait que la campagne de déstabilisation au bilan de Salapo na Karine, c'est que belle famille à Evi, belle famille à Karine, donc la famille bien instruite, la famille bien éduquée, la famille le Balanzambe,
bana famille ba comprendre ka bana famille ba réalité ba bi non to personnalité to yo kana qu'est-ce qui ba loba parce que ba yo ka ba émission nyonso bo sala ba yo ka ba live nyonso bo sala ba mona ka ke bino nyonso ko vous parlez de rien vous êtes gozaka on ka ba sankara de coups carré pas vous reprochez que l'homme ils ont la sensité ba maman sur nous loba wana pour votre information avec comme na YouTube toi va nous loba rappeler belle famille Karine elle-même elle a expliqué à sa belle famille regardez ceci c'est là tu comprends ati bon boyo tala oyo et bandaka boy et suka boy abi oboni oh ya ngo film ya ko ya théâtre chez nous et bandaka boy et go suka boy ko kende pe boy il y a pas que longtemps on a YouTube ba sanga ba sala ba complot ba sala ba sanga ba kite mataki gauche bazawa ba ese ba minda ba sala ba kamba sala ba association mais où sont-ils aujourd'hui wakade ndonga ngone zoko mate zako kitana zo yoka kuta na musika na kota ba shara ba e mataki o esa salima de fallait pas esa benga esa la ki pe boye o mira ndalo baki o nene ya o maki bato bazoko sangana na objectif à déstabiliser ba ninga pour osala ka ba campagne na be contre les gens ya monta ma juste place bazoko sangana pa sa elo mabe nzamba ko nécessité kaka mutu parce que bino bodaka et c'est pas kota na kata salle G ya yo la fille en question non que mbangu na bossa makap batinga photo na miniature je crois batinga photo ya Papé Vie na te na mona ko vidéo ya Papé Vie na Arieta na comment on appelle ça na page à Karine mais Papé Vie là ti papa en tout cas c'est que moi epena makasi kuna pour votre information bato ba bota na poto ba kiti pour s'installer na te ngo expliquer biso madame Françoise Kaibongo Kayembe prends la chaise, expliquez. Vous êtes aux États-Unis, s'il vous plaît. Vous êtes dans la poto na ebi. La prénale de l'Éternel, machin m'amène. Vous avez qui expliqué. Solange Boisman de mon cœur. Yépe marmon na oloba. Abota na poto. Bato na beta na benga bato ba bota na poto, s'il vous plaît. Au poto la qui ça vanda kimia garder silence. Na beta ma soba ba bota na poto ba bien lenge o bota munela zo ko choba singa na mato ya ko tala attention. Mundela olengela yo bato ba bota na poto ba maman na oloba ati yo bota la ki sasa na hôpital mo ya simanda kuté s'il vous plaît muto bota na poto eli alali na mbeto hôpital ya maternité mundela za ko pupure boy achi ba singa koto zo ba bato iba ko tala singa ba ko tala libumu akola quelque poussière baya bato ba bota ba mboka développé ba bota na France na États-Unis na Canada na Londres na Allemagne na Autriche partout en Europe s'il vous plaît na ça sora ba bota na poto bato ba bota na poto pardon yo so bota la ki sasa vanda kimia soko bota na poto il y a à expliquer nga na ça na explication muta bota na poto bo to sola non pardon pour les camarades on comprendre photo na abota ma te bato bota na poto ba expliquer bato bota na poto s'il vous plaît boya bo like nga vidéo like vidéo merci madame Chaki pour ce monsieur madame Chaki na des carrément je serai là à la première madame va faire une explication yo bota ba na poto expliquer nga nous comment ça se passe en Europe là-bas et ça se passe comment so boti moi na comment ça se passe comment là comment ouais. Oyo bata Chantal Bola bata pene boya la mwinda ngunga koti awa bata pene boya na mwinda po makambo ko lobeza bata pene boya na mwinda bata pene boya na mwinda pa faut expliquer bato babota na kisasa bato babota na kisasa yo bota na kisasa mwana kufi pe asona oki bota na poto wana na mentalité ya bato ya kisasa sko bato babanda ko bota ka na poto kobota liboso na poto s'il vous plaît bazo kiti ba fanda ba expliquer biso ako na soba ko bota ba kimundela chero ba singa na matoi acho mas ba singa na batolo mobala ko baluka na chambre na ba chambre la kisasa mobala ko baluka kote ni ya chambre za ka moka boya makamweza bato babota na poto na yo bota ki sasa sana mpanzi yo bota ngobota loba vérité yo bota wa te loba to avant loba yo ba vérité yo bota wa dis-moi la vérité yo bota en Europe oui ah si c'est en Europe c'est pas ça yo bota ki sasa te fana mpanzi ah yo te fana mpanzi galana d'amour o bota ki sasa to na poto
Maman 4R, on va dans la poto. Anne quoi? On va dans la poto. Marie-Ange Civil, on va dans la poto. Liboma de Karim Mokonzi, on va dans la poto. Nana Ketchup, fan de Fali, on va dans la poto. On va dans la je sais pas ce bota. Il y a une place au bota, on va rapi. On va des prix. Tu as mis au monde de prix où? Depuis qui ça? Europe? Où c'est? Manifeste-toi. Sikoyo. Bato ba bota na poto ba va liboso boyo kanga ba expliquer biso o notre o biso do bota na ki sasa. Na poto s'il vous plaît. Zenya poto na zema ki sasa andenge monte pardon. Na poto d'abord mama ko yiba mwana mutu ezala te. Na poto makambo sanga ya te. Sanga suka na Afrique na précisément na Kisasa. Na poto sanga komate. Et yo ka sanga na poto. Oh papa pesi na sanga. Sanga na poto ezalaka te. Son na cause pour commentaire. En Europe, il n'y a pas de sanga s'il vous plaît. En Europe, il n'y a pas de oh ba ibe mwana mutu. En Europe, en Europe, c'est différent avec en Afrique. En Europe, nous sommes au bota, s'il vous plaît. Nous sommes en contredire. Aussi longtemps, aux bota, moi, par exemple, à Mobaldi. Vous comprenez? Poto, aussi longtemps, aux bota, moi, à Mobaldi. Aussi longtemps, aux bimana matna libuma mama na ye. Lelo lo biba kati ngenga. Mais en Afrique, maman ba non passe. Moi nangai avanda nanu azela ba miso ba ka 6 ans ba miso ba 5 ans ba miso ba 3 ans ba miso ba 4 ans ko ko tsile ba sala ba miso ka ta ki mukolo mais na poto avant moi ça ma maternité baba ne que il faut ba kata mwana nongenga kaka en hôpital na poto soki oboti na poto na ba bien na poto na kisasa te na poto mundele imposer, je vais dire imposer, répétez après moi, imposer. Azako imposer yo, o banda ko melisa mwana na yo mai ya pompe, mai ya robinet. So na kosi boye bisanga. Na kosi. Mundela zo imposer fo melisa ka mwana mai ya pompe. So biso na kisasa ya ko finga te. Na poto. Aussi longtemps, Mundela a imposé yo. Olanda, Mundela a imposé que moi il faut que la maille à robinet. Si on a continué à commentaire, on va la continuer. Si on a aussi un commentaire pour continuer, si on a beaucoup aussi on continuer na 4 séries, na 4 live. Napoto, so que au moins zemi. Mundela so il faut tambola, il faut lire, il faut être normal. Mundela il faut kota la salle d'accouchement. Mundela o choba singa na munoko na zolo pasi para o choba tonga makwaka boye. Ba femme ça va au baluka ba infirmière va au baluka ba da ko telinga na salle d'accouchement. Napoto so que au boti moi no mobile na répéter. Aussi longtemps moi na mokili aussi longtemps so bazo katengenga. Ce qu'on a dit ça va encore après quelques temps. Ce qu'on a poto fa moi na franchir libanda ba katengenga. Na poto so que oboti moi na yo bazo recommander il faut moi na mela mai ya robinet ce qu'on biso na ki ça ba mai ya robinet il faut mai ya somba. Yeah. Puis on va bang de sa poto te. Tout respect à votre poto koya. Tout banga bango s'il vous plaît. Muta boti na poto d'abord aussi longtemps boti mwana. Soki mwana komi na ndaku. Lobi mwana koma libanda. Na poto so boti mwana non na maternité au memi bima après 2 jours après 3 jours. Après quelques jours aussi longtemps so lingi akofa un peu libanda. Poto ya bongo. Poto ya interdiction te que il faut zelana nous moi te. Kuna mbala mwana bimi libanda mwana bando va libanda mwana ko mupepa libanda. Mwana yebisa. Aussi longtemps au comme kana ndako aussi longtemps mwana ko mupepa libanda dans les calmes dans les pétages.
Si on a poto pene toi na boy toi na moment ya mal ya moi toi na été bato baby moi ya poto ba contredire ngati ba Mervin Mata ba na États-Unis ba Emmanuel Kabongo ba na Mervin Mata na Canada Emmanuel Kabongo na États-Unis ba mo na oloba moi ya makasi en réalité ça bébé moi asa trop fragile en plus à la problème il y a succès c'est pelé dans les réseaux sociaux aussi tala ko Arieta pa ala tika lokolo pamba tala be mission lokolo Arieta pamba papa na meni e kana eloko na porter bébé et ça est nécessité de mission ba tout ba capturer ba tchena ba page ba bio tala kutu et asa bébé moi la popi ya boko ka musopo Karine te to pe ndena sans comprendre musopo wana o ebimisa Arieta boko digirango te yaka musopo ka o ya Karine na bi bino kutu bo vana na Karine bo lele bo bi Karine o yaka musopo na ye musopo mo soute musopo na ekane boti Arieta ya musopo mu o na bi musopo a Karine. Oh, asa beba moi la popi. Oh, ce qui Nabi yo bite que la poto. Soko boti moi na yo. Ogo tambo ogo promener. Ogo promener na ye. Ogo tambo na ye. Ogo kene McDo, ogo kene restaurant, ogo kene piscine, ogo kene partout. C'est pas un problème. Mais comment expliquer au bonheur le finir maman bango? Bo fingi tata la bango bo fingi belle famille ba vie et quand ça moi ça bien et quand ça moi si ya évite le bien et vie moi na yolo avant la kota kalamu o bimisa via evi bo bi maman ba évite ka sope kwanga OK c'est bon nyoso boloba bo sala ba campagne nyoso boloba mais bo comprendre que mouton boloba mabe pour na pas famille mais mouton wa sala ka wana aussi longtemps boloba mabe pour na libota na ye aussi longtemps bébé ça réputation famille bébé ça réputation moi c'est mais hier azaka voilà ça travail bloqué beaucoup la monter suspect beaucoup la tête il faut comprendre que il y a suspect moi dans le quoi il était vraiment abotone ka lelo et bien makambo vite batata mikolo que vous êtes ba maman mikolo que vous êtes ceux qui parlent en français boza faire la campagne de déstabilisation contre moi nana mais vous êtes méchant hein obi wa mi tema mabe Bibo lekina mo bibo baba noki je vous dis oh bébé silicone bébé ngotoko parce que moi naza ko lala na porte bébé a bouger ndenge nini bon le kola moi ngote yaya na avouer la vérité vu que lobi batwa bengi na makambo Arieta et belé na lali na ndoto na ko lota ke popi na biso ki makanisi sopi na kanisa ki belé soki pendenge nini l'autre qui est popi pour moi moi ça va bien ngaté carré ça ka mwana popi eza mwana popi eza mutute Arieta na zalate existate na bitala mkusa ngabi mama c'est que Karine ngoza na mbongo ebelé on y a influencé si ba docteur ba kota na kati ya beza Karine si ko beza date mama beza ngo Karine da komi suka na ngwe kozala ndenge nini na ba président Hans papa bi que papa avait pas total Arieta est-ce que mon papa avait fait rigola ça que total Arieta et donc banga Karine ko banga Karine s'il vous plaît pour respecter ti vous avez maman là soyez en fait ne restez pas là toujours ma coloqué et la fille et qui n'a qui gauche non pourquoi dose pourquoi acharnement pourquoi acharnement il y a modèle ouana envers cette petite enfant qu'est-ce qu'elle vous a fait voilà pour maman na yeto voilà pour moi abi moi popi moi na salate et qui n'a qui gauche ba tout ba taguer ngotina ko taguer ba tchera ba page na bango mais yoka niveau motema mabe ya congolais beaucoup de ba commentaire oui asa plastique asa mutu ako tambo na mutu na porter bébé Arieta vana soko babi Arieta na moi dérangeaka na butu siko bino
bovandi bobaki mutu ata ti bosala ngo ndeni bosala ngo ndeni eloko yango des fois mwana avandaka na posa yosa émission ezalanga bi atene yosa mpe émission vi ke bato bana bana problème ya mitu isi mitu na bango esi ekala edoka baka bato bamitu mo réflexion mo beka banal réflexion mo ala con réfléchissaka au travers bango oyo bamoni kani ya koréfléchir bana baréfléchis bana façon ya koraisonner ka à la con ata oye osali 100 émission ata oye osali 200 émission est-ce que bato yango bakocomprendre bakocomprendre parce que bazaka animé de mauvaise foi bazaka animé de mauvaise foi mpona koyaka mpona konuire mutu sérieux mpo bomona bien mutu aza en vie bomona bien mutu ameni mutu aporte bébé natona moke nsima boya bosala baémission mpona carrière ekosata ye moto alobaki mpa cofax na bi nga elo na conclure bango tout baa bachinois oui bo bachinois na bachinois parce que soki ozaki chinois to chinoise te ongasa focus makambo na yo mpo mutu alandelaka vie ya mutu automatiquement ozanoka témoin ya suivi ya vie na ye wali basambala na batobisha il faut bozalaka wana toujours mpo bino tombe bozala il faut boyaka baégyptien il faut bozalaka wana mpona bomona nde bana israel bakokatisa terre mer rouge terre promise bakokota na terre promise mboka elaka nakokota na kana nanga mboka ya promesse lelele tala nde tokana ba youtube awa tona makambo nzambe alobela chacune de nous muta makambo nzambe alobela ye nzambe abaki yo kokota na kanano qu'il pleuve ou qu'il neige yo balobaki nokata na batrope bozo ewaki si tokobota te me nga nzambe nalobi nakopesa yo mwana lokwa ritsa kangamaka na nzambe naomi yo kangama na nzambe na nga tiako mapaster nao neti nga dekaka na kangama na nzambe paster espérance na kangama na nzambe paster mbijou abakaki décarré lokwa nzambe asalanga ngolu akosala mpe ngolu c'est bon nga tamaka na principe wana mon pasteur m'a dit nga nzambe asalanga ngolu asalanga anamona facilité na grâce na faveur na vie na nga yo mpo omona faveur na grâce esi na peni wana faveur na ngolu ezelo mosu mo bakuta na faveur na grâce maloba yolaki maloba nyonso boloba eza nil ne sans effet bino bokanisi bobani kobenga ariéta lelo plastique nde bato bandima te il fait bogarde kaka position no ekala ariéta azalaka te zeme ezalaka te fe bogarde kaka position na bokola bateke eza zeme azobouge te te bokosa bongo te bokokosa bongo te o mwana atambola makolo ngulu ya na poto microbe ezalaka yoyoka microbe na poto yoyoka solo ya poubele ya sayo na poto yo na poto malaria ezalaka enge na poto typhoïde ezalaka baleka cardiovasculaire nini nyonso insuffisance rénale bana maladi moko civilisé en fait bana maladi maladie te bana maladi moko normal mais biso maladi moko compliqué. En plus au nom de Jésus cet enfant a couvert par le Saint-Esprit, par le sang immolé parce que j'ai dit à la croix je dois tout accompli. Yene molobeli nanga ye pa papa jinga nanga eza molili sima kobie lobi ya yoza pole miracle kotana nzoto na bimisa louange yone molobeli nanga ye pa ya papa jinga nanga eza tala mwana na molobe ne papa pesa yesu yaya yo oya na émission obiki karina na zema silicone yo oya na émission obiki karina na zema li express yo yesu na émission obiki karina boti me mwana obouge te finalement zoloba nini zala lokola ba fanatique ya fanatique ya bale
ate ki peso pola nga naka imanye nga naka madrilin nga naka mta vita nga naka muta mabele pembe matiti mabe naka muta renaissance tenga nga renaissance te nga muta imana nga muta vita nga naka vécu bien c'est vécu bon comment la ngwekimi nga naka madrilin nga muta madri à la madrilin biso OK à la Madrid oh Cristiano longo te nga la komisa équipe na komisa Cristiano te na linga Cristiano personnellement mais alongo te nga na linga ka Real pas supporter à Barça nga ka Messi alongo mais nga ka Barcelone ah nabi ma Barcelone nga ya explication nga ka da Barça nga ka à la Madrid nga ka da Madrid boya na télévision mon épino Bible le bien on vous on te cherche ba ko lukelo ba problème ba ko mona ote bino lo kwa bozana kaka pona ko créer ka ba histoire vous créez des histoires à la con vous créez des histoires où zanga mutuna makolo à la place de créer ba histoire cherchez qu'est-ce que vous pouvez faire quand ça bon elle fait sa vie. Son problème après c'est papa vient en réalité souki ba ko baba c'est la réalité qui va faire réalité peut-être baba va enregistrer la réalité baba soit mukanda to en Suisse na ba la vie na sika un point entrée pour la vie qui a dit et bête moi bi ngalelo ata so mbanda ye mbana fa le kanga en plus mbana peut fois a pika pour engane na vandi da na bote da evi mwana na vandi na kata na evi. Parce qu'on est simbité na côte na prière roko bobo bobo yeka baba lika babo babo baché na obunda na spirituel na obunda na physique na oya na beti na lupo ya pats ena na yitu na chelo na caméra na liboso ona obimi na na prendre que talarieta fruit ya bolingo na biso papa où va-t-il ata zakala ngo cha iro yake panga mo da na na pema libuna pema liboso ka ngwe na teba daka 1 mètre tara ngana na telemi cela veut dire quoi et loko soko zo avec facilité hein to pe loko nzamba pesa yo ata ba sali ba complot ata ba bundisi ça sera 1100 parce que ezana effet et là, on a fait, et là, on a sali inconsciemment. Mais ce qu'on fait, au yibé à moutouté, au volet à moutouté, nous avons dit que yo, par rapport à ma fille, dans les réseaux sociaux, plus loin, bon, on va souvent dans un débat plastique, ah, tiens, il faut vendre dans le wende, il faut ma balaye. Eh, nga moto na zangaka, lisolo akobeta, yakobetela, baninga nanga. Naloba nyonso saleli ngaye oyo salela ngaye eleki minene yawe nga moto bazalaka kobenga nga Salomo olongola nga na salo kotisa nga na chambre olandi nga na chambre okuti nga na etoko osoki wana te omatisi nga na mbeto olandi nga opesi nga pongi okusi wana te okota bandoto ba cauchemar bata tu as gagné bandoto nanga ekoma barema ozwanga mosika na ngolu na yo okutanga na lazamba na ngolu na yo okutanga na kilikili na ngolu na yo okutanga na problème à instabilité à bolingo amoureux na ngolu na yo okutanga kisita na botaka te opesanga mwana na ngolu na yo okutanga sans papier opesanga papier na ngolu na yo okutanga libale kufi babenga papier bilo na libanda na ko kapasa ko cha mutu opesinga libale opesanga mobali yanga moko na ngolu na yo bandoto nanga ekomande barema okamwisanga ndenge mesana ko okamwisa yo partout abota asala forte Yesu yaya maramusu so ba lo bango te il faut to lo baka ke nzamba ata réel parce que makambo ça na kata vie à Karim c'est ezaka nzambe soki le nzambe tanga sa makambo wana te
okamusanga ndenge omesana ko tata bakamusaka bato tika bakamusa yo nzambe fa kamusa ngana yo fa kamusa neti biso fa bakamusa biso neti nga déclaré na ndima mo fonza bakamusa nga nga fonza ba bokanga imiso fo kata ngo bombango nga fonza bakamusa nga fonza bakamusa nga e mate kite bebe bonge simba te nga fonza bakamusa nga okamusanga ndenyo zala yekisa okamusanga ndenyo mesana ko kamwisa abalite te aboti asali forte Yesu na boti na te ya bocha kombo na yo situation za nini problème za nini baloba no ni na famille baloba ni pa mama to pa papa na yo nana lakela vie na yo babike tala ku fi wana adbana ba musicien tala ku tu fi wana ba publier ye tala ku tu fi wana adbana bembe tala abebana na YouTube mobimba tala vike na ba miséricordieux abi oh nyonso bolobi na moni nyonso eza ekala ya sikeza te boya oya kilelo mais makambo to solo la na ye masolo ya kati to betangani na chambre ye moka muta yebi yango pesi ba retomber na ba ex ba komi ko sangana décarré né na zabo na par choc garçon mu pousse le quoi 1m70 na par choc na nzela lino lokola mwasi ya botina mobali mususu na kende ko sangana na mbanda poto bundisa mwasi chine kena watching ono baluba watching yaya banana botama na zalade kate banana botama na bana botama na zalade carré na kulanga na zalade Daniel na koma de carré na koma bashia na koma mobali ya sango na koma l'homme de boya makambo eza na mona makambo ko na YouTube te makambo na mona na chaîne ya Baleine de la Presse na PC Moto 4G na la na tongo je sais pas on est lelo na mona na capture ngo miniature na nga poster na page na communauté mais na baye banda na zalade carré non na mona makambo na mona na YouTube non na mona te ba ex mi balé ba sangani pona ko bundisa ex na bango ko tule ya mabe nga na yebaka ke mibali batika basi na défaut nga ba ke il faut mobali moi ça la fan na yo na yebiti so ba contredinga rien ngoma garçon Paris na yebaka ke mobali basi ne bazaka fan na mibali mobali so ka boyi moi si faut muto bouger parce que ayaka na ayebi ke moi na nga boya nga te pas pourquoi na kitoko na rabien na solo nzoto te na problème na keke masisi te nga penda kitoko is good makambutu correct le quoi français ne kofoke je sali siko yo mobali na makambu nyonso ekoka soit disant mobali beta to biso mibali biso mi fioto biso mi fiofio yo mobali ya solo mwasa boyo komi biloba loba okomi bisangana sangana na ndoki na belikambo na itabaka ngana ko ma prophète ndaku wana eko yamba na ndoki wana boseni association ba ex pe ya la fia question bazar association ba ex na mzo mona binoa boya ba ex tous les ex nanga apakola kama mafuta de ex nanga yeah wala boseni association collective ba ex bosala ngo bongo bosangana bongo bino ba ex soki yo ex ni boso okope sa Karim Zemite ex ni parler yeah parce que la vous senti là il connecté
centimètre kaka linganga et ba ex 1 centimètre yo be par rapport ya musique au côté non c'est bien dit ta bon c'est centimètre par rapport à ma ex yo bon qui va produire yo on va dire producteur c'est bon boya barabweza na bien ba ex wa sangani kuna bo sangani poani tala ba ex anani bazar na ba kombo ba ex anani ba ex fifi si wana belissima de la presse congolaise stone mami faut ba ya ba sangana faut bo sangana pe ba ex grâce temo bra mais c'est soubassement o sangana kuna to bo na bilba ex anani sur YouTube o to sol ana yeba ba yeba ma bien boya makamweza ba ex bo bien banana botama yango soko kufina nute koloba te aussi siko mona po makambo ko mona na YouTube oyo tala et ko sondo sila bisalute YouTube oyo enoka monde mususu ezaka terrain compliqué soko le comprendre yango ne comprendre donc comprendre ngote po mona niveau moi si na yo alongwe pendant que ake prendre mbali mususu ayebi bino be bo sangani siko bo bundisa ye na pape vite en amoni na bike oh c'est quel genre de type carré bozo kitsa carré na miso pape fi bo ndima te pone carré na betela bino tolo ndakumisa bino façon carré na betela bino ba ex de tolo papa pape vi na bimana producteur arabarake abokola koto abokola awa wakata tout persil bendara na bimana misien mon boy ya ba slim ye slim garçon slimlé et alors comment kambutu correct ok c'est bon pas de problème mais être moni papa vie dans tel papa vie est-ce que papa vie va pas là nous tous pembe ou quoi pembete soki amako on va jouer on sala carré nini non quand on a des carrés je na mona et vie est-ce que papa bébé bazala et faire rabon non, c'est mon qui? On me faut pas décarer. Décarer les couleurs. Abi a décarer les couleurs favoris. Abi par choc. Parce que t'es mis boy. On a pas ma tolo normal, tolo exagéré. Pourquoi ma site mais tolo normal? On a tout le monde normal. Nabi ne laisse qui t'a abi car na bi na ngai. Mwana na lekisa ki t'a na ngana ko ko chami tu na ngane na bana ba mbeto mabaya. Nazi coussé encore lit orthopédique. J'ai bien dit, hein? Lit orthopédique. Habité carré. Au monde a papé vu na téléphone. Jour au monde a papé vu na misu. Au bac mami. On da coup d'œil. Habité carré dans la monde a papé vu na ban raté. Na monde a une fois na monde a dit que jamais. Bata boy peut pas ça là. Minga boy. Ah sur la brancard, mon brancard a mouqué. À la pompe. Yeah. Habite carré la raison de défaiter. Mais bien si quoi ba ex ba koki likamwango te ba ki ba sala association. Ba ex oyo bikenda kenda. Wa miziki ni yabo sa na kuna. Miziki ni bo sa kuna miziki ni miziki. Nzambalola. Yesu. YouTube oyo. On aura tout vu. Banana bota banana ba ex ba sangani na ba ex ba sangani pona mwasi abota bobali mususu. Parce que ba ex bo sangani bongo.
po bosa neti nini eloni bokimisa so si ya siko po ya makasi se bimada ekata mutu te ya sike eza te nyonso ekomakala nzamba lola yesu nakanga ta eloko kwa yesu na banda kokanga wana namoni tosuki nano awe tokutana ndika baba exo na koka te naka so na vana namoni kaka type en question na mais c'est l'artiste boye mana nze moni pardon c'est plus mieux na ki otala arieta kuna na page sur ma chaîne abonnez-vous massivement likez laissez les commentaires. Au revoir. Au revoir.